mobali eza mwasi. Mwasi mtasala mobali yaya. Mwasi mtasala mobali. Yaya, basi obo bimisi ya Manix wana. Oba basi na ebon Manix ndenga zana nde tale bela garçon bongo. Abima na neta lo bate ba basi na ngate e ba botele ba petit ba botele ba lifanto bazala ki basi na ye. Et puis Rit, obi ke bino boara ba congolais boa bato boa congolais na comprendre te na nzambe moko ko nzambe mo matière wa salela congolais ayeba ngote. Matière nzambe salela congolais ayeba ngote. Yaya. Jeune fille bato bali lobo ole ki bozu pe kilo ole ka bo ando finge bo finga merne mais bino boza lokuta bino boza kitoko ce qu'on a lobby c'est ba senta qui bonya bo finga ito bonya bo fingite différence mutu ba bali na 25 ans na ba sente na 25 ans mama na ya kufa bino ba lokuta botaka bato botaka na ba erreur. Rit bati on erreur te ya félicitations tala. Félicitations ta me bravo. Ozana bravo nanga. Yaya eza choix motema na yo. Même mama na osuka zaki na bon moy. Akoke ko ponelo mobali te. Makambo wana ezalaka mystique yaya. Ba ponelaka mutu choix bolingo te. Ba salelaka mutu choix ya bolingo te. Bokanisi lelo tariti wana ndenga keli bala bongo ndenga kokende ba kobetele pilo lilo soka souffrir bando yo beta porte na ndako na bino to lelo riti wana soka boti bana na ye azana rendez-vous place otika bana ezate ya abando yo beta ndako bando yo beta porte na ba mire na bino ba fenêtre na bino yaya ba crèche eza na mondo yo na poto oyo ba nuno ba ta griller soki nuno agréer baza awa ka fafuta ba mbongo o rembourser muki yo kozo ba samandambo esali barbara bino boa lokuta boya beta liso boya finga mwana batu yo kutu yaya ata mirinda oyo balwa ata mirinda mama na yo kutu ava kufa amelela ata maltina te ya mobali na yo boyo kaka soni ya mole royo lo balikamba mutu yo faut aller exemplaire ozoyo ko lo balikamba mutu ya muninga ozoya kuluba likamba mwana batu Rita za mwana yate po bali la ki jeune fille nde bino nyonso bobimisa mamba seke ba manzaka Rita mwa muke boso bali mwa muke saini esale nini yaya bino bosaka na bie asimbika nini Jack Daniel wapewa noa wana temoni Jack Daniel oizaka kwa mwa mafuta nzoi wana nde na moni impossible Riti yo walo fundo walo leso Riti Riti wa mwasi ma chérie ne te laisse pas influencer yaya ne te laisse pas influencer na zolo balingala moi français na kota muke na ebi olobaka mingi anglais yaya so landi vidéo nga na félicité yo osali choix na yo moni ti mère akufa bongo ngape mère adaya omoni ti mère akufa bongo peut-être abande ko souhaiter que olanda banzela oyo azalaki nango te tobi te kangi banza bambe motema mutu mutayi bango ya nzambe yango naloba motema mutu eza nzambe motema mutu ya nzambe bosala différence te ke mutu atelema zoba atelema bête bosala différence nzemba mokili na nzemba nzambe Rita imbaka banzemba nzambe Manix boy ebo esali ni mutasala différence wana eza bino bata mokili eza nzambe te nzambe asala différence wana te boa lokuta nzambe asala différence wana te so nzambe asala différence wana mais bafe rigola bakofi olomide banani banani bina file donc baartiste ana nyonso bayemba kitoko bangada bakufa mpo nini baoyembela nzemba mokili bino bosala différence wana ya nzemba mokili musicien chrétien na musicien soki mondien soki boloba ya mokili soki ndenge nini nzambe asala différence wana te
La preuve en est que Bible mta komango eza muta mokili na tiengo en doute te. Yaya. Musique eza ya mokili. Eza ya libanda soki ndeni so bolo soki mondia soki mine na yeba te. Eza ni kombo na nini musique. Et bon musique chrétienne na bien musique chrétienne betawa na mokili te. Musique chrétienne et betawa. Musique chrétienne et betawa na samai. Ibeta na mokili. Ce qu'on ndeni bino mboko misango musique ya mokili na musique ya ba chrétienne. Et bino ba lokuta makasi hein. Musique nyonso kombo nango musique. Yembande, binande, betande, sala succès de tout monde na yo. Point barre, c'est tout. Rita sa musique à mokili, asa musique à maman na ye, asa musique à tata na ye, asa la musique ya lingi à motema na ye, Isaïe, c'est elle, c'est pas vous. Beaucoup me juger moi na batu na dernier moment, d'un coup comme ça bien sur sauter le quoi bolia ye. Oh, bino ba vie na bino ba passer na bino ça ma be makasi na yo betan. Muto alobela ngo banzela bokota ya mabe. Bokendaka banzela mabe. Botambolaka na basatana. Eh. Batu balobela mam na bino te. Botika mwana bato ake libala oui abali siko seni. Amemi umulangi ya whisky pamba. Whisky na miel wana. Whisky na miel wana eza na étiquette rouge wana. Jack wana. Amemi ka jack pamba. Tala ndenge bosupani boye kofinga na pauvre Marie boye kofinga mwana bato. Et bon mungu wa kotondisa immeuble batata kulutu wana na Londres na bakazi ya masanga veut dire koto yokuna lefe kiti, koto yokuna nekende kiti, koto yokuna balobi despe kiti, veut dire na moni mukolango ba misusu ba ozo ba vieux ba ozo na kisasa. Et bwa mitema mabe hein. Ni ofinga mwana bato. Ofinga mwana bato. Omona po kota libala babala ote. Obi obota pe bana babala yote. Yaya. Ata tangawisi oyo bapese yote. Mwana bato bali jeune fille a eu occasion pour bali oyo ofinga ye ozo das. Eh bino bwa ba kilo te makasi eh. Ozana kilo eh. Et bon, vie à Ritz, et la vie à pauvre Marie, apporter comme maman naïe, parce que as maman naïe, ça qui maman naïe, puis ça toujours maman naïe. Maman va changer à été. Si vous avez balobi qui est comporté comme maman, non, on a maman, non, on sale naïe, ma béné, ma lame, faut y là, non. La vie, c'est pas ça, mon que bino, bon, comprendre qu'à vite. Vous comprendre qu'à vite. Vous comprenez? Et bon, Manix, c'est soki troisième femme na eza la rite, c'est quoi ça les de ma pâte comme rouge. Et ça les ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Manix, oza mobali. Tonton Manix. Tonton Manix, oza mobali. Oui, oza mobali. Po eloko wana nzamba créango pa mibali nyonso. Mobali atondaka te. Moto atondisaka mobali eza mwasi yaya. Yo moto otondisa mobali nao. Moto libanda soko ozotondisa mobali no te. Akoya koleselo mobali na appétit eh. Olapa. Mobali mwasi na moto atondisaka ye. Bosoki place balaki kuna place bota kuna soka bakotonda ta salane. Yaya. Moto kangaki écharpe na kingo azate. Abendi nzoto na Londres. Ake sala makambo logiquement. Aye na enveloppe ndenge salemaka pa na biso babantu. Si bino bolinga ini akota na fenêtre. Bino boalo kutana mutema mabe eh.
bon ndenge eza na manix bayebisi bino ke asisi kolula basi asisi mpo olula basi te moto akokanga kaka manix eza kaka riti na ye wana ya riti yaya na obengo yaya mpona valeur nga mingimingi mwasi napesaki valeur ozokomprendre mpo biso moto obotaka mibale donc mingimingi napesaka mwasi valeur maintenant nanga mokolo na yo ya quelques années tu vois donc voilà na yo opesa riti conseil mpo abali na age oyo nga nabalelaka voilà riti eza na mobali na yo riti mpaka mwasi otula te oboloba manixi akotrompe riti bino bayebisi bino boasirke ndenge eza na riti lelo so baboyani na manix riti anga mwasi akotula riti misamu wana oyo bozomona wana riti anga mwasi akotula te bino boya lokuta mwana oso ayebi kotia crayon ayebi kobeta deja make-up na matama avanda tro na Londres mai ya Londres ekota ye na nzoto esala ye ebimisa ye te kora couleur d'origine bois noir yo kasi lelo ndenge azana so aza na manix te obi epesi mbilinga nazosouhaite yango te vous avez tous les meilleurs du monde de ma part mais nazosouhaite yango te c'est des choses qui peuvent arriver mais soki okanisi soki ekomi na minute so orita otula mwasi otula pete manix pelere atalaki reti bakuti bakalite moko boye mpe quelque part ezalaki te c'est comme ça eza biloko esalamaka na vie okotika kokutaka keto comme ça pour rien okutaka keto pour rien comme ça te yaya mpona congolais ezalaka moninga azwi eloka ye bino bandoki congolais motema keto moninga azwi eloka ye moninga abali loka ye bebisa libala na ye bino boza lokuta boelengi makasi na ero yaya ofungoli kamera ebela mwana mokie bongo moseka aka obelo kwa ngai yaya okaka bapaipai eza no ya otelema mwana mokie moseka veut dire donc elenge bino bamama mikolo oka bakokolo kokokoko boyo ofinga mwana bato non ça rando te na oyebisa bino botika ce n'est pas bien surtout bao baba surtout ngelo na obeta set na ménage yaya surtout oyo obala te yo moto ata vinto oyo ezaka soki ya nero ezaka combien vinto ya 50 centime ya ata vinto oyo ofukama te oyo kopesa tata leki na yo aloyo ofinga mwana bato moto aye na enveloppe ya classe bongo rita memi enveloppe na valeur ya classe très simple raconter français balobaka les plus belles choses dans la vie ce sont les plus simples abimi simple classe asali fleur te na bino nde bosalaka fiançailles atia bamitema awa abakisa bamapapu boye asala boye lokwa ave ezokende tirke esali crash bon qu'est-ce que c'est trouvé na aéroport angile ake simple ake classe Rit, oza na félicitation na ngai pe na yaya nzamba pambola bino nzela ya mère ezalaki nzela na yo te donc tracer chemin na yo bino boya bandoki nde nini bino boyebi ke Marie Misamu alingaka sepela na manix te nde nini bino boyebi ke Marie Misamu boviva kututa na pauvre Marie bato te bozoya koloba mpe kombo te bino bolokuta bozoya na bino mpe na facilité pauvre Marie mama na yo soki donc yo moto ya koloba makambo ya rite donc yo yebi Marie au pauvre Marie koleka mwana na ye toloba bongo bino boyebi pauvre Marie koleka mwana na ye botika lokuta ko ezala nini ezala nini riti bala pilo nga na oya bala pilo na koya
nakozala wana nakoya mwana moke abali bino basere bobanda manzaka banda soki na pays nini talebela manzaka milaye babalaka bino te bobanda bajipa mikuse vedi bobanda yango kala bazwaka bino goûter lese bobanda maquillage veut dire kala kutu ava fode te ya botika poudre bazwaka bino kaka te botika mwana batu bosouhaite bonne chance et puis atako te baby eza choix ya mutu na mutu bajeune fi bino boleki awa boza cirque bomema dama mobali mwana wa famille na bino accepta mbala moko eboya te ye kutu mwa akoti na droit chemin basi bayambie mbala moko bayambie pe classe bayambie propre botika bango tranquille basala vie na bango Manix aza garçon soki alingi troisième femme na ye ayebi pourquoi choisir troisième femme na ye rythme samo donc eza choix ya bango mibale place balinganaki bino bozalaki te place mpe bakoboyana bakobenga yo te moto oleki na video ofinga bango bakobenga yo te mpoza témoin bakobengo te alors quand on comment je peux dire par là linga na moi mozo kima nzambe bandeko pardon tokomi 18 ans ero linga lekimaka tu comprendre kasi la bakoboyana balingani yo ozalaki te la bakoboyana bakobenga yo yaki ngandi omoni ndenge ofingaki kutu mokolo adi ya nini yakanga lupango ozalaki na raison yaya babengo te ya baosilana encore bana biso bana otokoli bakoto ezaka j'ai plus de sentiments c'est fini à partir d'aujourd'hui kaka numéro na ngrege nginga a changé pe chombo numéro parce que azaki na orange a passé na afrika na nginga babengo te babengo pour nani okomi livoka même baavocat batanga na mboko ya bafrançais bayaka kaka na ntango ya séparation detika nanga baavocat ya mindele bayaka na ntango ya séparation bayaka jamais soki bato mibale balingani baye bafinga bango ubie bateya bango ubie basala na bango soki nini non bayaka na ntango ya séparation osunanga bien bayaka na ntango ya séparation mpo moto na moto azwa parti na ye bokatana na miable et puis c'est tout basta esili c'est comme ça donc botika riti tranquille avant na libala na ye ebeba ebonga bino boza wana te mpona koya koloba ba n'importe quoi vous n'avez pas le droit boza na droit te ya koya kofinga mwana wana asali shwa na ye ya motema na ye bamibali na bino kutu baokitisa bapantalon ti awa yaya moto osaleli oshwa aza te oyoka mpe soni tokende ti na restaurant ya mindele bovandi bolie mokolo mobali no mokolo pantalon eza ye ti awa baleki bafingi yo te bafingi bino te ka mwana wana po asali shwa na ye ya bolingi boya kofinga ye ema kozala na soni te ema kozala na soni tozongana na bible yaya bible obi na biso la charité bien ordonnée na ma pasteur te nakenda église te naza ma pasteur te nateyaka te donc voilà nayebi mpe mwa mike po voilà toza na mokili ya nzambe moto acrée biso toza obligé toyeba mwa bible mwa ndambo ya bible esaka mwa tokose esaka mwa bien voilà c'est ça babaka la charité bien ordonnée commence par soi-même na lingala na ye nde balobango te mama kotraduire balingala français wana ya mama nanga te ezwanga motu yango mona ya mwana koti français mo lingala voilà
y a la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yo babala yo te. Webi na manzambe bandeko Jésus. Na bien yo babali yo te. Otelemi pe oki kilo te. Yaya tondisa matama na semulu ko. Toza na poto yaya soki kaka ezali awa okoti na frigo yaya okuta koka so sala ba course okoti ofongoli okuti koka so sala ba course bato mwindo okuta mirinda okuti elo nyonso okuta fromage kaka yo yaya kaka so eleki okota na cuisine kota cuisine keluka eloko lia kende luka eloko lia même na bible nzambe akoma ngo nzambe asala biso mobali po azalaka na mwasi tozala uni yaya bamizima kutu baobala soki 10 fois soki 15 fois bakufa to pays na bango mboka na bango etumbama baza kutu riche koleka Congo alors que biso normalement en vrai dire toleki mboka mokie wana Maroc wana ya mokie ya dimi wana toleki yango na richesse makasi mais tande bapesa mboka na bango valeur po baza uni. Tala Maroc wana nde eza Dimitri. Tala Maroc nde eza moke. Mais tala ba Congolais. Et place na omona ke Congolais za ndoki, Congolais za esprit mabe, Congolais za lokuta. Yaya. Tala Maroc nde eza moke. Na mona siko Congolais. Azotika siko mboka na biso ne bela richesse wana mindele ba yiba biso na Congo. Na tango soki ya mobutu soki na tango anene na botama ki kutu nanu te baye kotonga na ba France awa bango ba minde pelaka minde étoile na biso veut dire que nyonso minda 7 heures la muki minde obimi na voiture ça sert à rien kutu tia même ba pour la voiture donc minda na biso ya Congo zo pela na France ponini bazaki mayele puis bazaki na l'union fait la force unie Congolais mokoto comme un esprit wana tozana besoin lo sambote Tama pamboli bando kitabwe. Comme ça. Congolais, mukolo comme un esprit wana ke muninga zui osepeli obinza pepese su ya ebele poso ina na pasi iye kam to edenga po za proche nanga mukongo mukolo Congolais comme un esprit wana moni ba mai wana ya Turquie wana soki ba mai obato ba kufa na Turquie wana moni mai wana eko kauka mai wana zo tonda poni ba Congolais bazo kufa belé donc mai wana veut dire zo matakaka po ba Congolais ba kufa belé bazo leka kuna na nzela mai wana donc ba Congolais bazo kufa ezo mata mai wana ezo mata Congolais zo souffrir na mboka ndeti ya Maroc ba benga biso banani ba Carloucha Congolais au bien au Carlouche. Oui, Carlouche est l'accent en français. Espèce de noir. Carlouche en français, l'accent espèce de noir. Vous préférez que vous souffrez dans un pays où vous inutile. Alors que dans le monde, on a richesse, on a makambo belé, ceux qui ont bomoko. Toki kopesa bato mosusu bapaya bozala na facilité ya okritikaka Congo ti ndenge bokomisa Congo po biso momu tokomisa Congo bongo pauvre eza Congolais te na combattante te nayo loba mamba politique te nazoloba oyo ngai ezobima motema nanga oyo na constaté c'est ça. Par là, je voulais dire ceci, Boutikarete tranquille. Ata babali pelo, lelo, baboyani lobi yaya. Okoya oza témoin te na mairie wana ba okende. Oko futela epeli voka te. Alors,
tika bango basala bolingo na bango tranquille. Mobali azala mwana mokie, azala mokolo, rite azala mokolo, etali mutu te. Etali ye na mobali na ye, eza shwa na bango mibale. Eza shwa na bango mibale. Bino bolinga ke rite wana, akezola bino ba wesh ma gueule. Allez, mobali aya boalo bane o wesh. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas non? Allez, lobi lobi atieze mais aleka bino mwana marimisa mwana landika nzela mama na ye ata mama na zaki bomote congolais wana facilité ko bamba moto étiquette ni longia. Boza na facilité ko bamba moto étiquette ni longi bino boza makasi hein. Yaya. Omoni avolongola oyo. Obone loko za na coin o. Avolongola loko oyo hein. Yepa muninga banda pa na yo po mona o eza pa muninga bien o sale reproche a longolango. Omoni potio eza na coin o ya lisu so longolango te omona flou omona bien te. Ça veut dire quoi? Avant o longola poti ozomona pa voisin longola no ya yo poko kepe na gidiba boyebisi o meyo na poti na disu longola te ye pa boyebisi o meyo poza nango moni te o comprendre banda ko longola ya yo de na uti koloba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngako nde na esprit boy ebana ndeni nango yo moto bala te. Yaya ata skola pamba yaya na niveau kisasa famille na bino bameli yango te oyo bapesaka conseil libala ezalaka boye fo vanda fo telema libala fo gunzama libala fo se mettre à genoux bino balokuta makasi bapesa moninga conseil so ozwi expérience ya likambo wana nde okokoya koyebisa moninga ke kosala boye te po koya na libulu onga na koyaki te. C'est comme ça la vie, c'est comme ça. Sikoyo na okwei na libulu wana te olingo ya opesa moto moko conseil oyo aza kutu peut-être pas au bord du trou, aza même pas au bord ya trou wana po toyebi te olinga sikoyo opesi conseil. Est-ce que eza na sens? Eza na sens te? Eza normal te? Nga pa na nga na moni yango normalité bao boyo finga nga yaya nga mafinga mode poubelle activé. Yaya mode poubelle nga mode poubelle activé, mode poubelle activé yaya pedi makambo nyonso eza important te pa na nga na poubelle bato ba nécessaire te na vie na nga na poubelle bamate ya mabe oyo eza bien te mpo na vie na nga na poubelle ba connaissance ya pambala na poubelle yana bi mode poubelle activé bofinga boloba naza kana va vie na nga boye kitoko botika mwana ana nga comme na suka na nga na ya oloba vraiment donc botika ye botika tranquille namona ngo kana ba congolais bariana bango ya baza ba star boyi makambo bariana basala makambo Beyoncé wana basalaka bino boyebi
basalaka pire kutu bao elekaka na baréseaux sociaux na biso ya batina te oyo bino botiaka donc motu mo avandeli na ye page la mama, avandeli na ye page avie les news mpo tala babétise surtout na mibali nga eloko wana elekaka te. Nga mobali na nga vanda na page ya vie les news meke nakakota la mama aketala nini aketani so alinga yeba information corona fongoli télé TF1 BFM TV pas les news de star mwa mobali okoti po oyoki kilo te oyo kingodi nzambe apesa bino mpona omema makambo mpona koporte makambo mpona kopesa kilo ya kimobali oyoki yango te okoti les news ozokomante ozofinga mpe bana basi ozofinga mpe bana mibali kutu voir même oyo baleki yo kongole bino balukuta botika bana na mibale tranquille nabengi bango bana manix vie nanga manix ane mokolo nanga bafio nyonso babimia na bien toke mosika te naokata nanga kala te pardon nga bamba bavideo oyo vraiment ezala nango suna nanga te donc tellement etondaki nga tellement nabi te fiti ya mwana moke aza moseka aza elenge aza lusuku mwasi kitoko aza susu couleur d'origine bois noir aboya choko bon bolingi boboma mwana oyo akende boye kombwa misamu elongwa abota te to nini nabi te na mpo namoni moto aleki namonga amoni te namoni moto aleki taloba riti félicitation sala keba libala ezalaka pasi yaya bokasi riti so akutani na mbanda abenga yo oya obundela ye oza sire eya keba bato mosusu na nzoto mikeko omoni eka lembele boye ebika moto so akomi na kande esprit moko boye deuxième esprit ekotaka yo moko toyeba mpasi ekiteli te okobetela oyo mwa wana scandale makambo do makambo ya ebebi bino babali bino te misusu wana mibali na ndako te nga moto abala apesa nga conseil nakondima ngo oui j'accepte ovanda mobali 5 ans na ndako moko oui oyebi nga conseil nakondima ngo nakozwa ya malamu ya mabe mobali activé na bwaki c'est comme ça moi personnellement je suis comme ça nazala bongo nga nazala bongo yaya yo asire ndenge oleki wana ofingi rite oza sure ke manix soki ayaki kolinga yo oboya te ya tolongoli na oblague apart totie na oblague totie ngo na apart omoni blague totie ngo na apart manix yaya ayo olinga yo olinga koboya alokuta garçon aboa noir makasi bongo akati mandefu bien yaya razango bien couleur ya mwindo kitoko bongo lokwa Samsung S10 bino balokuta makasi siko tellement moto mosusu akozaka na keto mo garçon aza bagu na nga akelinga mwana oyo bwende nini akelinga mwana oyo bwende nini naza na ndako naza mpa na nga na ndako naute mosala na yebisi yo nazali na mosala na otala mambo elekela riti naomona moto odefendre riti te na bino mais mwana oyo aza orpheline peut-être mais azangi bato balingaka ye te bato balingaki bazali yaya manix abimi boye ndenge abimeli rite misamu aye pe na bino nazolinga yo tantine naoke kobala yo yaya encore ndenge konde bokomi déjà bakoko bongo garçon lokwa manix bagarçon bagarçon te oyo bafileti awa te garçon moko boye mpe na alati mwa smoking na ye
Moi mokasi na likolo pena ko abimi pena garçon c'est bon. Yaya. Aye na liboso pa on a bina beti koko nde auti obeta na Londres. Apesi mulangi ya Jack Daniel wana ya miel wana ya kwa miel. Yayo lingo boya abutika lokuta ko. Sur ce bonne soirée na bino bozala bien. Rit kotika mobile na ote yaya. Kolanda influence pété ba camarade non ba camarade pe ba tel makasi na moni bango. Donc kolanda ba influence ba camarade te camarade pe trop na ndako ya libala na yo te Rit. So comprendre. Ah oui, tozana poto, il ne faut pas oublier. Voilà. Camarade trop na ndako na yo te Rit. Camarade no libanda. Ana posa mafuta mbila wenze na bino eza musika oshe eza musika ya okiti selie na se to ozana mobali na ozana intimité ona mobali na yo ba camarade mususu okoti se boyo za kina mobali wa Riti nena mobali na talanga na mipende oh e bon nzamba sala misu mibale po ani po batalati nzamba sala misu mibale po mutaza aveugle non nzamba sala mutu na misu mibale po mona po tala dozo comprendre yaya ba bravo. Mes félicitations. Nzamba kende liboso. Mutu oyo ayebisi yo ke mama na yo na sama. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.